Salutations à tous nos abonnés de Congo Température TV. Merci encore une fois de plus de nous faire confiance, de continuer à nous faire confiance de temps en temps. Et bienvenue à tous nos nouveaux abonnés qui se sont abonnés à notre chaîne Congo Température. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans ce même esprit, variété plus plus. Nous avons ce réel plaisir de recevoir pour vous quelqu'un que vous connaissez sûrement, une personne où ici à Yebana a ça parcours naïe, mais ils ont la carrière politique au nom de M. Babi Balukuna, à qui nous disons bonsoir M. Babi Balukuna. Bonsoir Madame la journaliste, bonsoir à tous les téléspectateurs de Congo Température. Ndenga toyeb sarabino na kati ya Congo Température TV ezali émission oyo na biso émission variété plus plus ezali émission oyo ekendaka na source pona koyela bino ba information fiable et surtout net na biso Congo Température et pesa bino ba information na temps réel. Lelo toyambi bongo ndeko na biso monsieur Babi Balukuna o azali mutu moko asali carrière na ye toza omona aza ko œuvrer actuellement na carrière politique parcours na ye tomona ki azalaka bongo ne bandeli na ye abandaka carrière na ye na chronique musicale et puis ensuite comment on a comme animateur il y a émission 7 donc qui veut dire soutien Étienne Tshisekedi et par après a rappelé qu'on postulé et après a kozonga na ngambo ya poto ndeto ya komona ye ayaka koma pembeni bongo ya ba combattant et lelo azala kati na biso awa azali lokola conseiller ya premier ministre Tshibala et actuellement azali a posté na députation ya national na district ya Lukunga. Question na biso ezali kolinga koyeba selon parcours na yo à quel moment de ta vie ozwa ki impulsion wana ya embrasser carrière politique par rapport à ba échéance auto tu évoqué. OK, merci beaucoup pour la question. Une chose est vraie, basala makambo par hasard te. Ngale naza wana depuis bas âge nanga. Nazalayi mutu moko naza toujours très retourné vers makambo oyo ezalaka mingi makambo ya ba association nazalaki toujours na ba club de jeunes et puis eza hasard te soki naza président te souvent monaka ba voter ngai secrétaire général très souvent. Alors à part wana ngamo pe nazalaki animateur ya association et toutes ces associations ont toujours organisé beaucoup d'activités. Soki naza na classe okomona kaka ba oponanga chef de classe soki pe na terminal omona naza bidel général soki eza bon te nazalaki souvent mona adjoint mais ba collègue nanga pe na tangi na bango bato wana nyonso bazali bakoyi pe ko place bazali nazopesa tout le monde na tanga na bango place baza na pesi bango mbote eza na école primaire secondaire université na ba formation tout ça na poto kuna nyonso na pesi bango nyonso mbote. Donc en gros nazalai toujours muto bato et puis tant aux journalistes sur la télévision tous les jours au bozo sala ba reportage et pas à la population vous rencontrez beaucoup de problèmes et vous connaissez une société comme la nôtre ya RDC makambuze belé tant boké sala reportage bato bazana ba maité bazana ba couranté bato bazana ba problème et belé à société ce qui avait fait que à partir de 2007 on a zonga Kinshasa na utipoto mbala liboso na zonga Kinshasa ezali na 2007 on a zonga kia wande na comprenaki que décalage monene ezali entre parfois makambo tomonaka na poto na makambo tomonaka awa et réveilla kinga et na yaki koza l'objet na orienter ou réorienter ba émission na nga nyonso vers ba émission ya fait de société ba émission wana na bandaka on a canal King depuis ba 2007 2008 on avait des émissions où on faisait le téléphone vert bato bakobenga partir bandako na bango bazoyebisa biso situation na bango réelle biso pe tozotuna bango ba question sur réalité ya vie na bango. C'est ainsi que finalement naeko se retrouver na kati émission au tosalaki soutien à Étienne Tshisekedi 2011 et salaki succès à makasi et bimisi pe bato belé lelo baza ba leader ya télévision. Donc ce qui te remarqué bien ezali ba leader ya politique moto liboso pe na opesa mbote ne kiri na biso wana ndeko Basile élevé en dignité à la vice-ministre ya intérieur. Ce qui te comprendre c'est à partir il y a 2007 ou à partir il y a 2011 tant on ko sala émission ya soutien Étienne Tshisekedi nde ko kozwa siko sentiment na ya okota politique na banda qui déjà mais succès à makasi
ezalaki o wana ya 2011 nde nalobi succès penza ya makasi o penza ti lelo nayebi te soki moto akoleka succès wana akozala po avant azala fo nano bacréer Tshisekedi mosusu. En tout cas biso tozalaki vraiment na posa oyeba à quel moment impulsion wana ya politique nde eyaki komata na kati na yo pour que oya quoi. Moi j'ai expliqué que politique c'est quoi? La politique c'est ça art ya cité, art ya ko gérer cité. Chaque fois que j'ai été à la cité, à l'école, à l'université, dans le quartier, partout, surtout ça, les associations à jeunes, j'étais toujours primé ou désigné, sollicité, dans la soit président, secrétaire général, dans la moi responsabilité, même dans lobby, il me voyait toujours dans des responsabilités. La politique, on la commence pas à profiter dans le banabatwazo talabiso. La politique, on la commence pas na kimukolo. Politique babandarango déjà dès le bas âge. Tobando kola au monde parents le ah moi non na mona za politicien munene rien que par ta façon de t'exprimer, ta façon de répondre, ta façon de faire les choses, ba responsabilité nanda kundengo zo zalela, c'était ça. C'est ça le début ya ba flair ya politique na kati ya mutu. Donc moi babi balukuna, j'ai ce sang là moi même cause à la combattant ya ba eu des pèses. Tobandi ba combattant wana tozana nous kokene na école secondaire. Tokokoma wana. En fait donc naolinga ba réponse na ezala un peu bref peu précis parce que toza vraiment na ngonga na biso eza mukie mais ba question eza ebele po tolingi bato bazolanda biso à travers site na biso Congo Température TV na émission au variété plus ba comprendre bisika oyo ozalaki bisika o komina bisika o zonga au projeté au kende à un moment donné de ta vie toi qui komona o ya ki ko s'allier na ba combattant ozwaka couleur wana ya ba combattant et yo moko pe o bandaka ko s'afficher comme étant combattant mais lelo actuellement tu komona yo oye kokoma na kati ya gouvernement oyo ya Tshibala comme étant conseiller ya premier ministre oyo bozo travailler en même temps nani président changeate ezaka Kabila Kabangi. Or à l'époque obandaka ko combattre système politique wana eloko nini eyaki ko convaincre yo pour que yo babi balukuna oya kozala adhérer na kati ya gouvernement wana. Bon na recadrer parce que ba terme ozolo ba ezo la kilo d'abord de un naza membre du gouvernement té naza ministre té de deux naza pe député té na parlement ya sikoyo naza conseiller. Oui, nazo comment pour revenir na réalité à Makambo hein? D'abord on a recadré que combattant na bandi combattant za o nanu ya pototé combattant za d'abord eu des pèses au monuana ba combattant liboso eza ba combattant ba bunda ba bitumba eu des pèses depuis les années 80 90 et ainsi de suite biso troye ça que natango ba conférence nationale souveraine. Nous étions ces combattants-là au Tobandé Koya Kolande, la plénière, na katia conférence nationale. Si vous avez conférence nationale, tout ça, na ba année 90 quelques, 93, 94, na ba Kasavu Bouana déjà, na parlé du peuple Tokendaka, na ba Ponga Bito ya Kawana ba combattants. Il y a ba jeunes, il y a ba namiki, ba jeunes garçons. Donc combattants, ils a appellation, il y a Mouto Abundara na eu des pestes d'abord à l'époque. Si vous combattant ya potonde wana ya kimukolo eza ba masolo ya ba 2000 soki 5 6 sotia to ya ba manifestation toza contre régime ya Kinshasa toza contre makambo eza oleka na Kinshasa wa makambo ngo pe bino nyonso boyebi yango eza secrété ndenge nini mboka ezalaki diriger ndenge nini mboka ezali kokende n'empêche à tout problème il faut une solution. Au biso tanto ça qui combattant et bitumba contre ben individu que on a inatel na côté na komelie combattant té biso to koma ba combattant pour na bilongi ya batuté to koma ba combattant pour na kobunda pour na bien-être batu il faut ba vivre congolais pas vivre ndenge batu ba mboka musu ba vivaka. C'est ça d'abord le but à combat ezate que oh contre Kabila. Bon exemple so eza contre Kabila bon lelo ya présenté dauphin na sala ndenge ni Nati Kabila na bandisiko Shadari ou bien na Oloba Kabila ata longwe président na continuer combattre contre eux. Donc il faut comprendre combat ndengezali. Combat ezali po makambo ekende bien. Soki lelo Kabila za susute et que Shadari mutoyer, to Félix Tshisekedi mutoyer. To Adolphe Muzito aye a commis président. To Vital Kamerhe a commis président. Tanga okoma président. Soki yé pas sali makambo mabe to komela yeba combattant. On comprend. Kabila ngope nana longwe te mais bino bien que ozolo bakia oza na kati ya gouvernement te mais oza conseiller ya Tshibala. Donc conseiller makamba na komi conseiller par hasard te. Na komi conseiller parce que au départ
tango problème ezalaki munene awa ezalaki problème ya respect ya constitution, problème ezalaki awa ezalaki problème ya organisation ya baélection. Tokoma na porte ya 2016, rien n'avait été fait pour que l'élection esalema. Yango wana leader na ngai o nga nalandaka ti ata za ya kokufa na kolande kaka parce que atikeli biso ba philosophie ba vision makasi papa Tshisekedi ye mutu adecidaki que tosala dialogue parce que na nzela ya minduki na nzela ya n'importe quoi biso contre pouvoir oyo tokokaki te po minduki ti lelo bato babimisa minduki te mpona kobengana bango. Yango papa Tshisekedi alobaki biso bato toza bato ya combat ya non violence. Dialogue ezali une arme aussi efficace. Toko utiliser dialogue et puis toko faire fléchir bango bako organiser l'élection. Yango moni lelo même na kemba unazongi même lelo bato tema o FCC Dauphin nga nazo ba mutu ya ko remercier ya ko glorifier ya ko pesa mbote ko pesa félicitations place aza na kati ya malili papa Tshisekedi aza visionnaire po ye mutu engagé ki biso na nzela ya dialogue pe grâce na ye ata ko élection sama na 2016 te na 17 te et ko ezo salama na 2018 grâce pe ya mwana na ye Bruno Tshibala za premier ministre. Ngai sikoyo lokola naza conseiller na kati ya cabinet wana ya Tshibala ndenge lobi nako ebiso peke ba conseil mususu pe belé eza pe biso bobetela biso quand même maboko élection ezo salama bobetela biso maboko to obligé président Kabila oyo azana ba sodé belé bozo banga bango bozo ko bengana bango te biso to obligé bango à présenter Dauphin mais bobetela biso maboko. Ce qui te comprendre bien, motivation na o ya ki ko accepter ya kozala conseiller ya premier ministre Bruno Tshibala ezala ki pour que bolandelango de près pour que élection elekana na ko salema. Mais sinon na makambo ya ba combattant ndenge yo moko o expliquer esprit ya combattant à l'époque ya makambo Tshisekedi biso actuellement to ya ki ko yeba d'autres qui kozwa elan wana ya ba combattant comme étant bato diaspora façon babanda hotelema par rapport ya régime o eza en place et puis bato IDPS to yeba ki bango comme état ba opposant tangu yo oyaki kokoma tangu yo komi conseiller ya Tshibala et créer là que déjà ba problème na ba combattant pour to mona ki ngo tina ba réseaux sociaux ce que to ni to yeba est-ce que lelo bozaka en bonne relation ou soit vent wana kaka o ezalaki wana o ba combattant ba comme comme étant traître ezo ko continuer kaka ou soit ozo lutter toujours pour que botika en bonne relation ou o tsheba en cas de côté. Non ngala ba combattant toze loko moko hein ezalo ozo tuna muto akomi ko sala muto aza mais bokabona ki quand même na makanisi po ba monyo quand même bien que qui comprenne peut-être idéologie na oté ba comme ko traiter de tous les mots sikoyo biso to landela même na ba réseaux sociaux na to mona ka ba combattant misusu ba mona lokola traître so ebisi biso kaka ke tango qui conseiller ke batu nyonso ba combattant nyonso ba betela ki maboko wana et ozala vraiment problème à ta place bazana ba ondima te. Non nga nazo expliquer clairement il faut que longola ba sentiment ba émotion tous à la poser et ça simple hein. Ba combattant ozomona wana baza ba frère nanga baza ba camarade nanga nazo wela pe ki camarade na mutu te on comprendre baza ba ninga o to yebani na bango to bundana bango pe toza ko continuer ko zala na bango mais maintenant ezalinde balobaka na lopoto tout chemin mène à Rome toko kozala pe to biminda kumoko yo lobino toza na rendez-vous na netile to sali barbecue du candidat. Tous en rendez-vous toke na barbecue wana anga na kozwa taxi nanga na kokendele nzela ya bandal et puis na ko koma kuna tokutana kuna nga pe na lobinga na kozwa wewa awa na kini wewa ezokende rapide na o mata wewa tokende nzela o zone tokutana kuna nde eloko ezoleka na biso na ba combattant bandeko mususu balobi biso totikala na niveau ya poto tokobunda komba o à partir ya poto peut changer makambo na Congo à partir à poto nazo betela bango maboko eza pas impossible te parce que bamboka musupe eza na bato babundela de l'extérieur changement pays na kati biso sikoyo donc en premier lieu nga babi balukuna naza ce combattant là de là-bas on a le baki te nga na okita sur le terrain soki bakoboma basa nini baboma na kangama na kota soki bilo ni nyonso yebi babetanga ba machette babotolanga ba passeport mais na mayele nanga bomoto parce que tobi combat intelligent ezate ke lokwa na kangama ki fona continuer ko kangamaka non faut azoba po ye batielo libulu boyo kwei deuxième jour po anga lokwa na oleka kanzela na ozokoya koya na libulu kaka non nazana combattre
pona koma na record ya ba prison kenga bakanganga ebele non lokwa bakanganga mbala moko na tie mwa maele muso en plus ndeni nakobunda bazokanganga te mais komba ezo évoluer nde naosala sikoyo omoni bazokanganga te mais komba ezo évoluer dauphin bimi bazokanganga te tozo évoluer élection ekozala. Ok, merci beaucoup. À un moment donné, tout le monde a mingi ba candidat surtout au bayaka ko postuler pour la députation ba ngara mingi ko kendaka kaka auprès ya bato déjà ba bike baza ba majeur mais yo tout le monde a à l'époque il y a 2011 au kendaka na enseignement pour na rotangisa bato cours éducation à la citoyenneté ezaki pour na nini pour na ki qualité enseignement na biso ezaki bato ezaki pour o l'accès sous intelligence na yo envers ba élèves. Parce que tant yo banda ko kende kotangisa ba élève wana o bazalaki comme étant bon bazaki déjà bana mais bazaki na possibilité à ko voter oté souci na ezaki nini par rapport ya apport na yo na enseignement. Oui, souci d'angeza o tu loba déjà donc qualité enseignement na biso ti lelo est un peu faible. Bato bazo ba diplôme bato bazo ko ba licence ba graduat mais soko ke au solo na bango zo sentir que ba insuffisance ezali et grâce d'ailleurs il y a ba formation au wana ya citoyenneté to bando sala na ba école et permettra qui que to s'inspirer to ko créer projet muneno tozo bunda nango ezo ke na réalisation projet ya bibliothèque citoyenne et aujourd'hui où nous parlons nous avons à Kinshasa 5 tonnes de livres et là déjà na kati ya Kinshasa tozo bundana pour rentrée scolaire 2018-2019 au ezo ya kalate tant ezo banda bana na biso ya Kinshasa surtout bazala na accès ya information accès na formation avec support hein au to benga ba matériel didactique ba ko sala ka recherche ba kutana ba livre pour puiser de l'intelligence. Par rapport à la bibliothèque à la citoyenneté, pour nous na tuna pe question ana bon bibliothèque citoyen vu que yomoko za directeur ou maîtriser comme on très bien bibliothèque citoyenne voilà bibliothèque citoyenne ti sikoyo tozomona ngo te tozoyoka kaka ba livre ezoya et si ekomi elo nini ezozanga que publication na déjà seulement pour que bato déjà même na vacances bako banda déjà kotangaka avant classe bande non pour datos à la to banda ko fonctionner il nous faut un bâtiment pour datos banda ko fonctionner il faut to aménager bâtiment wana to banda ko fonctionner il faut personnel moko azala wana pour ko yamba bana ko orienter bango vers ba livre bazoluka ko landela ba livre bazui zonga tout ça il faut une organisation derrière et il faut des moyens étant donné que ba moyens wana jusqu'ici ezotana na individu babi balukuna que je suis na quelques partenaires collaborateurs na travers na bango ce n'est pas très facile de réaliser une sur la mokolo moko. Dieu merci depuis décembre et année passée ba livre na biso kotaki mai na poto na Anvers et bandi ko ya Kinshasa. Dieu merci à partir ya mars et komi na Matadi. Dieu merci na avril et komi na Kinshasa. Encore Dieu merci ndenge peut-être dans quelques jours tokozala konesika ou toko installer yango. En tout cas nous y allons progressivement. Quelle est votre plateforme politique? Tout ça na kati ya UDPS et puis UDPS yango moko pe émitier na kati ya APECO ezali Alliance des progressistes pour le Congo. On a UDPS ozo ba po UDPS comme mibale ya Félix Tshisekedi ya mwana eto ya Bruno Tshibala. Ezali oyo Bruno Tshibala zo diriger. Pourquoi ke kana ngamba Bruno Tshibala? Parce que tozalaki déjà kana ye, tozana ye na gouverneur na primature, tozana ye na combat oyo ya que élection fait salema, tozana ye. Ozaki pe na parti na yo force du combat intelligent pour na nino pesa ki kombo wana ya force du combat intelligent pour batanga muso mona ki baza maele te to koka ta kolukata ba komba ta force du combat stratégique pourquoi yo poni kaka kombo ya force du combat intelligent. Bon wana na expliquer ngo quand même moi mingi ezalaka na but te ke o biso toleki maele to nini non parce que bon soko keka ba bisika ebele okuta batu batie ba kombo na bango hein parce que ils ont une inspiration quelconque sur kombo au batier. Par exemple, tant balobi église catholique Zolanda aucune expression babia il faut être catholique c'est-à-dire que za mutu malamu est-ce que ça veut dire que bao baza ba catholique te baza batu mabe je ne crois pas ezaka kombo batu ba décider ki batia église catholique et ainsi de suite
Omoni biso awa to ça la force du combat intelligent parce que même slogan na biso en tant que candidat député national ezali le vote intelligent. Intelligence tous un siècle à intelligence ce que tali okomona même lelo to komona ba téléphone intelligent ba téléphone tactile wana hein au vandi bo finika musapi aussi c'est ça l'intelligence ça veut tout simplement dire l'évolution ça veut tout simplement dire la nouvelle stratégie nouvelles orientations nde yango ba bengaka intelligence omoni donc il n'y a aucun souci à ce que tobeta lisolo ya intelligence na kati ya makambo tozosala. Nalingaki nayeba parce que outaki ko déposer candidature na yo pour la députation nationale ya Lukunga omonaki pe machine à voter yango parce que ezaka na kati ya seni wana na déposaki ba candidature curiosité no peso tindo te. Il faut qu'on précise que ba candidature eza candidat zo kende ko déposer boité ba candidature neti biso za na kati ya plateforme eza plateforme mutu ezo zo ba candidature na niveau ba candidat na bango ezui candidature plateforme était mandataire peut-être beaucoup accompagner mandataire wana boké kotika candidature mais ate ke o ndenge zalaka kala boye ba fanfara o kotika non en tout cas kende ki ndenge wana place biso de no tika ba candidature na biso nous n'étions pas entrés dans la salle mandataire ndakotaki donc na évité sur machine à voter zakuna suki zate nanu na moni yango te biso bato tokendaki sur terrain tomonaki machine à voter yango je pense que mutu nyonso oyo azokende kodéposer candidature na ye esi ayoki lisolo ke machine à voter ezali eke bakotia yango pour que bato baleka kovote na machine à voter nayebi te impression na oyo eza nini par rapport à makambo machine à voter wana. Non, impression na kopesa impression eloko na moni te tout ce que je sais bato belé bamoni yango en gros bazolo que c'est une machine qui va servir d'imprimante ce n'est pas une machine qui a un cerveau non, c'est peut-être que yo sali vous soit na yo vote na yo c'est que tu cliques sur la machine ça t'imprime un papier que tu vois toi-même que na cliquer ke logo boye yango papier yango ebimi c'est ce que j'ai comme information là. Bolobi kozala na bino na kati ya gouvernement même sur olingi baloba bongo te en tant que conseiller bobundi bitumba pour que élection ezala Dieu merci to komo kende tozo tendre vers les élections bobundi enfin que monsieur Kabila aleka na ko annoncer dauphin na ye mais problème il y a accord à Saint-Sylvestre tozo mona makambo eza respecté te ndeti ba prisonnier politique ndeti domi dongala tisiko azaka kana kati ya prison et puis ba retour ya ba exilé politique tisiko bazaka na bangambu kuna ba Moïse Katumbi ba Francis Kalombo makambo ngo ndenge boza na kati na cercle wana bozo mona ngo ezoleka na ndenge nini est-ce que toko rozala na espoir que batwana bakobima solution komonana bozo travailler quand même par rapport à dossier wana to bino bozaka bozo s'occuper na makambo na bino ya députation. Non, d'abord il faut dire qu'un conseiller azali muto azo mema expertise et on n'est pas conseiller général c'est-à-dire ozo pesa ba vie na ba domaine nyonso non ngala za conseiller na domaine ya assainissement ezali domaine vraiment tekeo bakangaki mutu na ye na pesi conseil ba beti mutu fimbu na ye na pesi conseil bato baliete na ye na pesi conseil non j'ai un domaine oyo en tant que conseiller kuna nde tosalaka ba réflexion na biso. Pour le reste, je souhaite que les gens soient... en tout cas, la liberté, c'est un principe. Et quand les gens ne sont pas libres, c'est une exception. Mon souhait, c'est que nous soit pour jouir, pour bénéficier de la liberté, pour bénéficier de l'avantage. Alors, pour le reste, je souhaite que les gens soient libres. Ceux qui battent la liberté, n'a évité Nzamba Sunga Bazala libre et que les jours qui viennent, Kimia à la Katia Masolo. Pour chiter toko chiter na likamu ya comme toyebi koza au postulat qui na députation ya Lukunga sûrement pe nini franc commun pour le Congo et siliko pona dauphin nango Shadari na ebité soki bon ozala d'accord tozala d'accord te est-ce que ozali na président oyo moko pe oza ko soutenir par rapport à ba candidature déjà au Basiliko Tcha. Bon ça c'est une belle question mais je dois te dire une chose moi je suis membre de l'UDPS donc na UDPS tolanda qui communiqué il y a plateforme APECO mais na UDPS na nous penza to sali réunion te
oyo tozo la makambu ya campagne électorale tokosala ndenge nini nanu penza réunion wana esalami te. Tout ce que je sais c'est que Premier ministre Tshibala a signé na FCC et na FCC basalaki ba réunion na bango kuna dauphin ebimi ndeko Shadari. Ce que je peux te dire. Mais moi babi balukuna sur mon vote na voté nani, le vote il est secret. Je ne peux pas aujourd'hui te dire que na voté même si on a lobby en boitan na kokota kuna oyebi mutu na kokomate. Mais quels sont maintenant les critères d'un président qu'attend le Congolais? Non, ça maintenant c'est une belle question. Mais elle tombe à pic parce que moi, en tant que candidat député national, tu as vu que tous en la réunion où tous autres travaillé sur ma cambouya députation, la candidature Nabiso. Traîner toutes les questions d'ordre général et ça compliqué. Le candidat qu'il faut pour le Congolais, c'est le candidat où les Congolais qui se retrouver en lui. Pas le candidat où les Congolais linga kaka. Non, le candidat en qui ou derrière lequel les Congolais peuvent se retrouver par rapport à des problèmes congolais bazanango. C'est ça, ça sera le bon candidat, c'est celui-là. Le candidat qui peut répondre aux préoccupations à des Congolais. C'est celui-là le bon candidat. Ok. Merci mingi Stevino qui vraiment toza bongo na suka ya émission na biso variété plus toyamba ki bongo ndeko babi balukuna oyo a déposé déjà candidature na ye ya députation nationale ya district ya Lukunga bongo tozo pesa ye mo oyo kokoloba na mukolo ya lelo pona ko clôturer émission na biso variété plus. En tout cas mot d'ordre na biso ezamoko c'est le vote intelligent. Hein, wana nde slogan na biso. Nous invitons les gens à opérer ce qu'on appelle un vote intelligent. Vote wana ezala na mwa mayele. Ozo réfléchir. Au lobby mais ceux qui n'a sali vote parce que va pesinga t-shirt. Ceux n'a sali vote parce que va pesinga bouteille ya coca. To va pesinga bouteille ya bière. Est-ce que bière ekufana na libumunanga pendant 5 ans? Est-ce que t-shirt tata au sombi yango lelo oko sala 5 ans avec un même t-shirt ozo sokolango ezo katanate. Donc c'est ça que nous appelons ça là un vote intelligent. Et par ce vote intelligent, plus là nous allons ramener d'autres éléments. Donc ça là manifestement pour permettre à comment détecter un candidat dangereux et comment détecter un bon candidat. Na copé Sabino 2-3 petites questions au Moutoufoua Yeba. Ce qu'on a en face d'un candidat, la première des questions à lui poser, c'est quand est-ce qu'il a commencé la politique. À partir de là, vous saurez Moutoua Bandi politique quand et pourquoi. Deuxième question, Zali, est-ce que cette personne qui est déjà candidate a déjà travaillé dans sa vie, a travaillé à Wapiasanini? À partir de cet instant, Boye, Mouto n'est déjà à l'écart à travail, Boye, à cause de ça, autre chose dans le Parlement, il y a bien. Troisième question, c'est la troisième et d'ailleurs la dernière question que je vous donne ici, c'est de poser la question à la personne qui sont ses suppléants. Parce que ceux qui Moutouan a zaté, il suffit à Koufa toi Zalate, Moutouan a suppléant à Yoana, Ndakokoma député Nesikanaï. Donc d'autres stratégies, nous viendrons les donner progressivement. Merci. Merci mingi nandeko babi balukuna pona ko accorder le biso temps oyo to aussi ko partager. Merci mingi na baenyo so balanda ka biso to pesi bongo pe merci na mama mami Nzemba oyo azaka na habitude ko komela biso. To pesi bongo pe merci na mama Rosette la fleur oyo apesi biso confiance et ko continuer musala oyo pe na bandeko nyonso oyo ya Congo température o ba komela ka biso ba remarque ba suggestion nyonso wana to pesi bino merci. Je pense aussi directement à Gloria Nzeba autrement appelé Madame Kassongo. Merci mingi na Stevino qui pour na musala kitoko oyo asale libiso arrache pied. Merci mingi na bandeko nyonso tokutani bongo mbala ya sima toujours na kati ya émission oyo variété plus lo ya kapinga ko bomanga te tomonani mbala ya sima. Bye bye. Monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température.